Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Page Magazine Bonne Fête, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, lelo, magazine Bonne Fête et bon, c'est l'émission sur thème moko ya motuya, ndenge mesana ko pesa bino, ko teya bino, ko lakisa bino à travers ba invité na bango oyo ayambaka na plateau. Alors, lelo na plateau na biso ouvert, to bon, c'est l'émission thème moko ya kitoko na oye bengami bongo parrainage. To kozwa bana na kati ya bamabala to bambangi autrement dit. Alors na plateau ya lelo tozali bongo na invité moko vraiment azali doué na matière ya parrainage po ye moko pe aza na kati ya monde wana, mais avant tout toko landana nous portrait na ye ndenge Page Magazine ebongisaka ya ko valoriser ba invité na ye nde tokokuta na sima nde poto kota siko na thème na biso elongo na invité na biso Saint-Denis portrait na oetali invité. Esengeli toyeba ke papa Fouquier to Célestin ye abengami bongo na kombo na ye ya mobimba na Fouquier to Fouquiakanda Célestin. Ye abotama bongo na Kinshasa le 24 juin 1959. Lelo akokisi déjà 60 ans. Na oyo etali kelasi na ye papa Fouquier to Célestin ye azali bongo gestionnaire financier pe asala kelasi na ye na Institut supérieur de commerce na Mokuse IEC Gombe. Ye azali bongo papa ya bana motoba, donc 6 enfants, bana mibali misato pe bana basi misato. Abala na bongo na mama Mayemba Mbala Marie Claire. Na oyo etali religion na ye esengeli koyeba ki papa Fouquier to Fouquiakanda Célestin ye azali bongo kimbangiste na paroisse ya Bongolo pe flûtiste. To bosanite azali bongo révérend pasteur pe azali directeur national ya finance na Congo démocratique to République démocratique du Congo. Pona kosilisa esengeli toyeba ke papa Fouquier to Fouquiakanda Célestin ye a parrainé déjà 33 couples. Exemple à suivre. Pas de commentaires, binomoko bomoni de qui s'agit-il? Alors, ndenge na uti kolobaki awa toza bongo na invité o azali penza expérimenté pe aza penza na ba spécialité na o etali thème tolobeli parrainage. Alors, sans plus tarder, mbote mingi papa Célestin Fouquier to. Mbote papa journaliste. Bato bazali na posa ya koyeba ozali nani awa na kati ya plateau oyo osalaka nini malgré portrait oyo bauti kolanda. Merci papa journaliste. Na benga mindenge lobi na kombo ya révérend Célestin Fouquier to na li directeur national la finance na kati ya collège na RDC ngai ndi na simbi finance ya RDC ndenge bolobi esepelisaki ke bobenga ngai na za l'invité na bino pato sur makambo etali parrainage yanga na ko répondre à invitation na bino. Merci beaucoup papa Célestin Fouquier to. Motu na biso ya liboso ezali pona nini ko parrainer ya solo pona nini ko parrainer question ne lobby belé ko parrainer zali tina ko parrainer zali pona ko encadrer bana ko bongisela bango bayeba tina eloko bango bazo ko s'engager bato ba ko s'engager na libala mais na libala esenga ka bato basalela bino encadrement euta pa nani euta na ba parrain na bino yango nde tina parrainage yango wana ko encadrer bana libala na bango bosangani na bango ba préparation fête na bango comment ko s'organiser pas réciter ça la fête na bango. Est-ce que ezalaka penza important pe obligatoire ya ko parrainer? Vraiment ezali important ba parrainer bato baza ko bala pamba te soki to stali même na bakoko na biso ne bandeli ezalaki soki mutalingi ko bala bakolo ba mama faut bazwa mwana mwasi pa ba ko encadrer
babali faut baso pe mwana mbale ba encadrer ba lakisa ye libala ezali ndenge nini alors que biso toza na facilité ya likambo wana ba bengi parrainage à travers parrainage yango nde bokozala na mutu abana ko encadrer bino akolakisa bino tina makambo ya libala nde bozo ko se préparer eza minda très important pas mutu azangi parrain akoka ko organiser fête ye moko te ezali en tout cas passe na tango oyo biso na magazine Bonne Fête to tunaka pe motuna oyo po ezalaka pe important pourtant to yambaka batu na plateau to yambaka n'importe qui te to yambaka oyo penza azali doué na matière wana alors ba téléspectateurs baza pe na posa ba yeba en tant qu'expert na makambo ya parrainage est-ce que au parrainage déjà na si na parrainage pona koloba bino na si na parrainage ndenge yo lobby eza soko obengaki ngai ozwi mwa ba référence ya bato pana bi ke papa boko luka papa sele pa parrainage bana ndenge na lobby na parrainage bana ebele so lingi petro ebiso mutu ya nombre na koyebisa yo na plus ou moins combien dans le monde actuel pour le moment na parrainé déjà 33 couples na parrainé bango ndé 34 mais ça en cours tout ça la préparation to ebande nzambe so permettre biso to simba 34e couple na biso donc vous avez déjà une expérience 33 couples wana eza plaisanterie to za penza réalité ezali réalité parce que bakoki ko vérifier par exemple les ali bana bazali belé donc otanga pe bakombo bana ceux qui boko sepela nango bazana bango belé eza vérifiable na za muta paroisse ya Bongolo na parena na Kasavubu na parena na Bongolo na parena na Bandali bipa yali na parena na paroisse ya Nyangara boko ko se renseigner pas bato bako yebisa bino. Alors nos chers téléspectateurs mesdames et messieurs Papa Célestin Fokieto, le révérend pasteur na kati église kimbangiste bouti koyoka pebino moko bomoni par rapport ya nombre ya couple to ba filiale oyo déjà à parrainer et longona molonga ni naye. Alors tozongi na kati ya thème na biso ya parrainage Papa Célestin ba téléspectateur ba lingi ba yeba est-ce que rôle nini oyo penza ezalaka na kati ya parrainage donc ya parrain tout comme marraine oyo tobeng na lingala bambangi. Papa journaliste ya solo rôle les ali munene en tant que soto lobito tala na mokili mutu soka ningo sali kambo azaka na besoin ko sana ba conseiller wana na kata libala ngo ba bengi ba parrain okola ba parrain zali makasi mingi parce que okolakisa mwana tala place yozo ko s'engager na mwasi na mobali tala nzela bino boponi pa boko s'engager et ali chemin na non retour pona biso ki mbangi so landa ko papa dienga chemin non retour soka ko s'engager na mariage ezali pour du bon pour na malheur pena bonheur libela ezali très capital sans ba conseiller wana sans ba parrain vraiment makamune que ça la passe na kati na libala eza nécessaire pa ba parrain ba encadrer bino na makambo tali mibeko na nzambe ba ko cadrer bino na makambo tali libala ba ko cadrer bino na makambo tali comportement ba ko encadrer bino na makambo tali comment organiser fête na bino pa ba yebi ndenge loko nezalaka bango nde ba ko encadrer bino na likambo wana mais na monde ya lelo et comment penser moi passi et comment un peu compliqué pour mingi toujours nous ba parrain mingi ba komi ko parrainer na kati ya conflit pas conflit mais na kati ya profit pe to pour na ko rendre pe service c'est-à-dire que papa Célé en tant que parrain na bana oyo parrainant est-ce que ko parrainer ezali na intérêt ezali na profit mokoto ezali ko rendre service na couple oyo yo olingi ko parrainer ya solo papa journaliste lobe lo monga mutuya ko parrainer ali ko rendre service ezali charge munene to memaka ezali charge munene to memaka pamba te soko yo parrainer bana babalani couple ani zo vana malamu te charge on ezali yo soni ezali yo mais soko parrainer bana bazo vanda kitoko bato bako sepela bako tuna ba parrain na bino nani pa to moni bankadra ki bino malamu banda bo balana bozana kinya c'est une lourde charge mais ezali loko tatanza mbasala biso ba parrain ki biso donc des fois na biso peso bato ba pognon za la parrain selon critère bango bazana ngo bango moko
pas critère à parrainer et ça l'ango pour na bénéficité mais c'est une lourde charge pour na parrain ba na pele ba pona ba parrain ba pona bato ba ko encadrer bango baza sirike lelo so bato azo ko encadrer biso to koza na matata na mobali na mwasi na mobali bato ko zo solution à partir à tato pané to mone la rende ya salaka ndenge comportement de saka ndenge bana ne ba salaka yango c'est une lourde charge mais ça les loko yako acceptango ko parrainer ngo peto parrainer ke zali pona intérêt bana peso bazo ko pona ba parrain na ndimite ba pona ka ba parrain pona intérêt ba pona ba parrain o moi mutu ezo sala o azana moi sagesse makanisa bien ko encadrer na libala pa libala na binesa na kimia. Vraiment tozo continuer na papa révérend pasteur Célestin Fouquieto toza ko rappeler que ya zali bongo directeur national il y a finance na kati ya église kimbangiste na République démocratique du Congo. Alors et ça linga pe un grand plaisir ya koloba matondo mingi na bino ba parrain ba marraine o déjà ba parrainer ba couple mingi ya kolanda émission o ya page magazine pourquoi pas ya ko benga biso na ba numéro na biso o ezali en bas ya ba télévision na bino po ya ko apporter un plus na kati ya média po média mutesala rake sango et panzana na monde entier mobimba na ba oyo ba yebité donc bo hésiter te même bino oyo ba couple si bo bala ba couple oyo bolingi bo bala na bozana posa ya koleka ndenge papa Célestin aleki et kozela mabete ba numéro na biso ezali bongo na ba C ya ba télévision na bino. Alors tozongi suna papa Célestin Fouquieto papa na monde tozalaka na partie positive tozape na partie négative c'est-à-dire tozana plus tozape na moins c'est-à-dire que avantage na désavantage to inconvénient na kati ya parrainage est-ce que avantage ezali pe désavantage pe ezali o dévoiler biso yango ya solo papa journaliste avantage ezali désavantage pe ezali avantage ezali boye soki yo comportement neza malamu à travers parrainage aux l'accès exemple pas bateau comment yo ko se comportaka comment vivre na mwasi na yo comment vivre na bana na yo pas bateau baza ko intéresser ba monique osaka même exemple qui to koza ko pesa na kati ya bateau mais désavantage nango ezali ndenge nini soki yo moko parrain oza mutu ya désordre okuta pe na bana oyo yo okoki ko encadrer te ndima ki parrainage ne sengo yo monde mtoko sambwa et que comme ta bana soit ko se comporter mabe yo bana ba parrainer ba on a papa Selena maman Marie Mayemba ezali sonya yo parrain au moni désavantage nango avantage nango muso ezali ndeni bien sûr to le bail bien que ko parrainer bana c'est une eza charge munene oyo memi ko mema bana wana pa batiki ba papa na bango ba mama ba boti bango biologique ba komi bana d'office ya yo biso na lingomba ba lobaka boy banda lelo abo bana ndi bokomi loko moko tala soki likambe koi moi koi butu na ba famille abu pia tala ba tata na mama bondo ko luka ba parrain c'est une charge ya munene inconvénient nango ezali nde soki yo mozo ko se comporter mabe buzo ba crédibilité na yo esate soko bana yo encadrer bi ko encadrer bana te bazo sala désordre mobulu lobby foyer panzani divorce kuna mwana kuna bitumba tout ça eza soni na yo mais nde encadrement fo ezala makasi pa yo za lokumu kwa parrainer bana ezali lokumu le bana bazo ko se comporter bien o le capable de batali omoni mariage wana omoni batono mona taba parrainer bango omoni mariage wana omoni batuana couple taba parrainer bango soki comportement za malamu eza lokumu pa na yo parrain pas c'est une charge mais nzambe apesa pe résultat malamu soki ozo mema bana no malamu ezali lokumu na miso bato ke ba mona muta simba ka biso yeyo mwana zo présenter pe na famille na bango to na bakamai to na musala taba papa na ba encadrer ngai vraiment ezala ke sengo minga avantage ya ki parrain yango wana okuta pe na bano baza malamu bayebi lelo banzambe bayebi ke banda lelo tata na mama na biso ekoma bango yo po yebi ke bana na nga bakoma boy bo sali famille lien famille komi mulai yango nde ke pesa vraiment makasi lelo tali kambo espano bana no mariage soko baye ba vandi ona batondi yo zo présenter ta na famille nga parrain na présenter na famille ta bana na biso libota pe famille kamora bosimba bana oyo ba ozo mona ozo zo crédibilité na miso famille bana pe bazo zo crédibilité yo pozo zo crédibilité avantage na onde yango na makasi motuna oyo ezolanda eza bongo na dévolé voler liboso eza na côté ya ba bangi parrain pe marraine. Alors ba couple mingi oyo bakomi kobala lelo
bazo linga penza ce que penza ba parenté ponga na vivre expérience wana comme que non na kozwa muninga na ngamoko jouer rôle lokola parrain soki libala eleki tozongi na biso na ndenge na biso ya ki amitié na biso mais pona nini po ba parrain mingi na ba marraine mingi ba kuma ko séparer ba couple ya batu tout comme pe na côté pe ya ba parrain na ba marraine ba kuma pe ko tala est-ce que bana on azomona baza ba impoli est-ce que ko simba soki na zui bango toté donc likambu ya refus pe choix en tant que parrain réponse no ezali nini libala soki mutu baningo bala na zo parete likambo esali ande papa journaliste to loba vraiment libala nous faut besoin parrain même na l'état na commune basengaka parrain basengaka témoin te bakotuna banani bako parrainer bino même l'état civil banani bako encadrer bino parrainage est nécessaire. Moi, mon bali ben moi moi salingo bala parce que parrainage on est libala te libala o itangami ya petwa o ya kitoko na miso bateye bani parrain foazala parce que bango ba sala suivi bango ba neti bato sala contrôle libala na etambo na bino mamios est très nécessaire. Vraiment parrain est nécessaire libala ezangi parrain est libala ezala te suka nango ezala toujours mabe ba couple mingi comment ko kufa pona ba parrain wana ya solo ya wana pana biso neti pana biso doit plus bien sûr bato bazolanda biso baza ba public nyonso mais en particulier soto bibet biso bakimbangiste tolo en particulier pourquoi balingaka parrain moi sina mbali basala esika moko pourquoi balingaka parrain na moi sina mbali basala na kati ya lingomba pourquoi balingaka bana bapona ba parrain na kati ya lingomba pato soko yoka liloba nzambe bo balani bokome eloko moko liloba nzambe bible ça en première position biso ba parrain so ngote ya même bana ezala bana bazuli kamdeni nde pasi mo ngatikela biso bible to kota biso na kati ya bible lobini moi sina mobali bakoma eloko moko soki babalani na bible balobi moi si azali soumise moi si azala soumise mobali azwa charge ya mwasi na ye na kati ya leta peso ke na leto ke na état civil ndenge moko mobali azwa charge ya mwasi zala soumise place mobali ali place mwasi akozala déjà parti ya likamwana place mwasi ali place mobali akozala eza net encadrement na ezali inséparable yanga na rôle ba pareil yanga na eza très nécessaire vraiment biso ba na lingomba soki mwasi mbali na ba pareil boza esika mozoka lilobanza botsena na première position encadrement na ezala malamu sans pareil en tout cas libala na ndimité ke umela eza pasi parce que pareil azali net contrôleur ya libala la mina sotala boke mabe bozoke mabe zonga ligne zalabo ne biso to benga zonga na chemin et zonga na nzela et pas papa za osenga pa na biso rôle ba pareil yango wana sans parrain et ça penza pas si po libala wana to couple wana existe wana ezali liloba oyo ya suka par rapport ya question ototiko tuna ya papa Célestin Fouquieto. Alors magazine Bonne Fête et permettre kabino pona koyeba oyo bino boyeba kité yango za mission moko rare magazine moko rare par rapport ya ba qualité oyo to pesa kabino po etel kaka fait te mais etel pe ba conseil. Alors papa Célé toujours c'est pas inayo téléspectateur bazana posa bayeba na motuna oyo elandi ba critère nini oyo sengeli ba parrain bazala na yango po eza rare ya komona na monde lelo ndenge ezalaka na monde ya kala Abraham na Sarah papa Simon Kimbangu na maman Mwilu omona penza ke équilibre eza na kati ya couple na bango mais lelo penza comme omona mobali to parrain aza malamu mais marraine aza mabe toi kabakate donc le contraire vice versa ba critère to ba modèle no sengeli oyo penza parrain na marraine bazala nango na monde actuel ya solo papa journaliste ndengo lobby ezali pasi pas trop comparer papa Simon na maman Moule par rapport à bisoté bango bazaki ba kamoko exceptionnel mais so kimi bozaka na comportement malamu bato ba pona bino bozala tanke ba pare critère muso ba pare ezali ka mususte et ali bo vande ko vandeli na bino malamu comportement malamu éducation pas bana na bino bato bino bosi bo encadrer boso encadrer so nano encadraté oningo za pare liboso batala ka ko vanda na ndeni na mwasi na yo so bato ba presiaka ba comportement na bino yango nde sa ba critère yo bato esengela pa pare za nango bo vandi malamu na mwasi na mobali yango nde ba critère kaka principal opena balandela mutu ba pare yango wana mais bana mingi pe avant bala au mona patala lobi a mutu aza na jeep mutu aza na possibilité belé au mona pe maturité zate mais andimi mususu mona pe que maturité zali possibilité zate aboyé mususu mona pe que bon malgré moyens zate mais faut qu'on a zoyer mais d'après yo bazwa ka parrain pour intérêt
soko landi intérêt likambo te parrain ozwi mpo aza na jeep mpo aza na mbongo mpo aza na moyen lelo asimbi bino lobi yeka banda kolesa bino nde bozala mwasi mobali na ndako mwana bela likambo nyonso bandokeyeka pa parrain kobala ezali okose prépare ozwa molonga na yo bovanda yo na ye etali pare te pare azali wana mpona kosala bino kaka encadrement soki oyo balukaka pare mpona elengi kaka aza na jeep ana moyen akofacilite nga transport akopesa nga mbongo fete eleki mais après fete pare abanda kokontinue kopesa yo même adage ya biso ya bakolo elobi ke mama lakiso ndenge ozoya kosala kwanga mais jamais bapesa ko chaque jour pare apesi yo abanda kokontinue kopesa yo na libala no ti bana bakokola classe nango bakokota tous te bazwaka pare mpona bisalela encadre biso mpona intérêt te mpona jeep te mpona nini te biso le bato bazwaka biso bapare ngai bato bayebi ngai sele ngai aza moto mbongo na bajeep na bandako étage na banini te le père de moi tata Simon Kimbango apesi nga nzamba apesi nga na o vivre bato bazosepela mpona comportement pare bazwaki mpona comportement mpona intérêt te mpona mutuka te mpona ndako te mpona bamoyen te mpona nini te pare bazwaka mpona encadrement pare veut dire koencadre bana koteya bana kosimba libala bana kolakisa bango ke libana bino nde bobala nde bona pasi na bisengo boza kaka ti suka liwa bita pare yango wana me nga so na bino apesa exemple na ngai biso na lere soto na kobala na lenso mwa ba mix ezalaki ngai pare na ngai ezalaka papa de Ningama o lelo ali deuxième cyprien na collège mokonzi na dirigeant conseiller général papa de Ningama pare na nga mwana classe to anda sala mix mais ezalaki na ba conséquences omoni ba conséquences papa kuna mama kuna ezalaki mabe bokozwa likama na ndako bokozwa likamo moye ba pare ba yesika moya te mais pare biso pe na Ningoma ba recommander ke pare na mwasi na mbali baza yesika mon église poani à tout moment likambo ya li ezala tanga male tanga bisengo ba pare boya wa encadrer no pare za pona intérêt ya mbongo te pona intérêt mutuka te pona te mais ali pona encadrement mariage biso ba pare biso ba bal ba tiki biso to vandi ti lelo eza pare mta olesa ngai te muta prépara vie na ye na mwasi na mobali ndenge bino mibale na boyokani bokomi eloko moko nzambe azosunga bino bozotambola malamu akopambola bino tobotamaka tozala makambo misato tosalaka nde tolobaka tobotami toza na fete moto akobala toza na kufa fete wana nzambe lokola permettra ezalaka organisation ya mwasi na mobali akopesa bino mapamboli so bosali tata nzambe likamwa tata nzambe akofungolela bino bokopourvoir mwasi azali soko mwasi adebra to asalaka commerce ne mobali asalaka tokosala biso mosuni ete boto tosala na lingomba basali ya tata Simon Kimbango to ba fonctionner bango to vivre ndenge nini nzamba apesa biso mapamboli afongolelaka biso tokovivre yo mpo kovivre pare ezali mpona mbongo te pare eza mpona mbongo te pare ali mpona encadrement tozolata bien tozovanda bien mais toza bafonctionnaire ya papa Simon nzamba atikaka bana na ye te aza kofuta biso na ndenge ya lingi yo mpe libala notiango na motema ke osali libala mwasi na mbali bosala effort boorganize libala bino bapare te bazwaka pare mpona intérêt te napesi conseil gratuit bazwaka pare mpona intérêt te mpona mbongo te mais mpona encadrement parrain bazwaka ye mpona mbongo te mpona intérêt te kasi parrain bazwaka ye mpona encadrement. Dixit, papa Célestin Fouquieto. Alors, papa Célé, ndenge balobara ke bolingo ki paka acheté. Est-ce que na parrainage peut mutoyo azana âge ce que beko parrainer pe mutoyo azana âge likolo ndeti mwana moko déjà balaka azana 75 ans mais to 45 ans mais à parrainer muto azana 90 ans to muto azana aza plus âgé que non ndenge na lobby équipe te. Ko parrainer l'accinine yom tozana expérience à libala à partir de 5 ans d'après nga na mona analyse muto abali siko ina ne 200 te na partir de 5 ans déjà bato ba moni de bozo fana na mwasi na yo mutako pona à partir de 5 ans déjà pona ngai tikuna oza déjà une expérience à libala muto aza lekyo âge eza conditionné te comme nga na kozala na bali avant yo mukolo bali simananga mais expérience nango na vai na libala eketinda pona nga na encadrer couple wana eza nango na x factor te ke oloba ke muto azal mukolo nga na ko parrainer te ko parrainer l'accès expérience yo za nango na libala bali avant ye mukolo ko bala ne pe na simana ko simba e problème ya te l'essentiel ka ke yo sala musala na yo ndenge sengela tant ki parrainage donc même Saint-Denis ba ko pe ko parrainer yo Saint-Denis soko hier à Zawana ngai c'est le contraire maintenant parce que nga na bali depuis 84 avant pas Denis à bali simana so ya balagi liboso nanga après 5 ans ye pas ko parrainer nga ça nango problème te ako parrainer ça na droit parrainer nga parce que ça une expérience à libala oyo pe basolo ka ba parrainer so ba yebi ke na bali te ako ça bango Saint-Denis comme bako so ngai ça nango problème te équipe nango acheter m'équipe bizaleli comportement na yango ba pona nga parrain. Alors papa Célé un conseil nous koko pesa na ba parrain
bana oyo pe déjà ba parrain ba oyo pe bazo luka ba parrain. Ya solo papa journaliste nengo lobby conseil na ko pesa boy. Soko zo luka parrain kotala intérêt te. Soko zo luka parrain pona o azana comportement malamu oyo nzambe a pointé pa na yo oyo pesi na mabonde la bike wana ko simba nga c'est le comportement de bango basa. Par exemple wita wapi. L'air yo za la comportement malamu ya onde bana ba ko pona yo pe parrain. O pe ba ko parrainer mariage. Ko parrainer mariage mwana te pona intérêt. Na simi mwana na pas ingénieur, na simi mwana na pas mbongo, na simi mwana pas journaliste, za vedette, za beauté. Ko parrainer ali comportement motu. Vice versa. Équipe mbongo peut pour non parer yo peut parer ko équipe mbongo ya mwana sana ngote ko parrainer l'axi oyo batu batie liki avec encadrer biso ben to simba ba mariage batu ba parrain a parrain simba sala encadrement no ti suka ko encadrer bana l'axi te obandi le lembité ko encadrer bana simbi bana tili wana bango ou bien moko na banga kufi oyo atikali pe ko simbe so mwasi osimi mubali so mubali otika ko simba mwasi pa bana pe babotami na kati bana bauti na liaison na bango basaka bakoko na yo faut tika la ko encadrer bango tina suka ko encadrer bana ezali tina suka yo pe mtona luki parenté ba pona pare pona critère te biso pe ba pare to simba bana to za na exemple malam to la exemple malam pa bana batika la ko apprécier biso ba to ba apprécier bino pe bana ba sepela kana bino rôle qui paraît yango wana na ko koloba. Alors tozo kende presque na suka ya magazine ya lelo ngonga ezali ngonga ndenge tulobaka avant l'heure ce n'est pas l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure. Papa c'est le motuna moko est très important ndenge na uteko lobaki ba bana mingi baboya kana bango kozo ba parrain ba sala kaka bango moko ba vivre bango moko mais yo lobi ke eza penza obligatoire pe important ya kozo ba parrain mais na moi expérience auto vivre lelo okomona muto parrainer bana moko songolo lobi wana atiki bango akena ye mbutu koti na kati ya couple wana parrain na marraine ko bazate mais ce que to yebite d'après yo ba conception na yo okoyi ko loba nini ya solo papa journaliste ndengo lobby ko parrainer bana ezali te ozui bango kaka après mariage otiki bango ko parrainer bana no bika li relation eza famille bo sangani bo komi libota bo kangami libela tiliwa et comme famille ozomona ngoke bana to benga ngo na lingala bana nanga mariage bango ba bengo yo papa na biso na l'église balobi ke mama na tata bo bana ni banda lelo tata na mama bo longwe charge comme na ba parrain cela veut dire bo quand na bango tili wo ko tika bango te yongo ni biso même na église ba koma ko tinda ba parrain bazale sika moko parce que parrain ça pas mususu moi c'est pas mususu mobali pas mususu ba ko encadrer bino malamu te nzoka encadrement na li belle comme famille et quoi na mo et quoi na butu faut kangama na bana libala so bali bana après mariage faut mema bana noti na ndako tiki bango na ndako otali bango oza ko leka oza ko tala bango banda bazo préparer foyer na bango ti ba ko bota mabota na progéniture na bango ba komi pe lié na yo ti suka ko tika bango te ne to baki ke ne bande l'émission qui coparrainer c'est une lourde charge soko ndimi yango loba papa na ndimi charge na ngati na suka okomema ngo ti na suka banda libala banda nini to benga ba parrain nini banda libala moi ça bouger mukebo mama mare na simi voix na ye mobala sala bo papa bongise cravate ndenge zo bongisa bana okobongisa bango zaneti mwana zo lati se kusha banema ko mema ye tina suka na ye tia kokola okoki ko tika ye jamais ngai sala ke sengo pona ngalio so na moni papa na deningama to na moni mwana classe na ko ya mama na nga papa na pona nini ezaka tina suka so ngana do simba pare nga tina suka ko yo pe pare fo simba bana no tina suka kompe bana fo simba pare na bino tina suka yangana mwasi na mbali fo bozale sika moko ezali recommander. Papa Sele pona ko silisa na lingo répondre nga pena motuna oyo lelo oyo au parrainé déjà 33 bana 34e aza déjà en cours est-ce que si ma ya 34e iwana de tolbake mutu alembaka mbongo te nzoko pe alembaka linu na yete est-ce que yo pe après 34e iwana ce qui lelo ba proposition eye oko continuer toté pe si ma ya mutu ya oyo conseil ne recope ça peut et pas ya bana oyo déjà au parrainé. Ah papa question eza makasi mais réponse pesa nango facile na ko répondre yo na ndenge nanga personnel pe na ko répondre na témoignage ya tata Nzambe ngai afato bala na madame nangai tozwa ki ba difficulté ne bandeli to vani papa bi bobota bana belé to yebaki tina bana belé on tenzoka bana belé on na bana molimo
na bana yo moko bota l'air ba ko solliciter nga mariage le bosona ke papa bien bana mon limo ne so na papa diangenda na ye na papa Simon netinga na fana na nkamba papa Simon pa tindinga na simba bana na simbe pe bana shu misatu na nkamba omoni mukumba yango eza loko lo batege na soki na konto na continuité eza programme tata Nzambe soko ba ye loko tata Nzambe alingi na encadrer bana na ko continuer na ko encadrer bango wana eza likambo ba bakima kangote eza charge meso Nzamba poni yo po sepeli o komipesi ozoto Nzambe oko sali sape bato ba ko loko encadrer bango eza loko ko kimate eza lourd de charge mais eza loko ko kamotema ko supporter eza ka pene sengo pesa ka pene intérêt nango intérêt lokumu yo zo so na bana no pe bazo peso lokumu yo so pesa ngo lokumu e komi famille e loko nino ko kimela Nzambe mo yebi ko sunga neke bino bana bozo landa ngai bozale belé 33 na ko sitata moko te ba couple nyoso boyoksa nga sonité ngape no sa bino sonité Davis na boyebi libale ya li dialogue bolimbisi o asali mabe asengi muninga pardon mobala osenga mwasi pardon mwasi osenga mbali pardon yango nde longa na biso bino bana bozola nanga boza ebele mwana tanga bakombo te bino so bozali ngai na lobi na bino kaka bendele koya te nde totosaka Nzambe bo continuer na pas bino so na simbi mutu mona so ka problème ate na sengi bo continuer ka ndenge wana impression pour magazine bonne fête ndenge yepa na yo. En tout cas, émission na CP nango émission peut-être ko landa ka mingi yango o eza émission za ko landa o vandi o za ko yoka o yoki makambo za na kati ya émission oyo et so développer ba thème moko ya makasi tala net ba bake para za nani rôle à parrain importance nango ba avantage nango désavantage vraiment ça très capital be émission ki toko ya ko landa yango na yebi ke émission na bino za na ba thème belé pa on ngape na landa ki ya liboso na mibale et c'est plus ça ngai le lope chance tomber pa na ko sa l'émission vraiment émission to ko landa yango to soutenir yango yango de émission to ko landa. Alors mesdames et messieurs, nos chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission consacrée aujourd'hui au parrainage na kati ya couple. Alors tokosil saboete sans qu'on rendre grâce à notre Dieu tout-puissant pour son assistance et sa bénédiction. Merci penaba oyo bopesa kabiso ba conseil. Bozo soutenir biso sur le plan matériel, sur le plan ya finance, paix moral. Merci beaucoup na papa Célestin Fouquier to ndengo répondre na émission na biso ya mokolo ya lelo malgré ba diverses occupations na yo. Je crois que la prochaine fois qu'on zonge la biso na sepeli ngai peza esengo mingi o ba ngate ba ko découvrir nga à travers émission yo o ba yeba ki ngai te ba ko yeba ngai lelo papa Célé pa paré na bana boye vraiment na sepeli makasi bino pe na sengi Nzamba abati la bino makasi j'espère que tokokuta na émission la ba thème ça nango ebele o ezaka ka yebandeli to bandi vraiment mission malamu de yango to ko kolanda nakopesa sous merci mingi na Saint-Denis derrière il y a caméra pe na qualité à réalisation. Merci beaucoup na maître Konchombi Avanga, mes condoléances aussi Kozali. Je pense que ton kozonga makambe ko continue bien. Mais to bosanité magazine oyo bonne fête et ça pe mitwele. Donc ils ont un membre de soutien, ils ont un comité na yango. Tout ça bon on a président Yurek. Donc président Yurek akoya la prochaine fois bon na télé à s'exprimer. Tokutani bongo dimanche comme d'habitude à 19h30.